coucou, bienvenue sur la Grande Découverte TV. Bandeko, j'espère que vous avez bien bisikagnon sur les amis bino. Tu as une affaire à matanga ya Deborah, ya groupe Sinak, la famille. Ne konabiso Deborah Masamba, grande sœur ya Mami la Chat. Mami la Chat boye biye biso nyonso oyo azalaka ex mwasi ya Caleb Tukebana. Lelo tozomona bandeko bazotia na ba miniature Caleb Tukebana na Mami la Chat bazongani. Est-ce que message o bandeko boyela biso eza ya solo to eza kaka ba bezango? Mais pour na biso toloba eza vrai te. Pourquoi eza vrai te? Bandeko soe bakabwani la famille. Bandeko soe bakabwani tango likambo yaka. C'est déjà une famille. Bosani, boko kutana, boko solola, boko vanda. Peut-être lelo nde bandeko bamoni Caleb Tukebana na Mami la Chat bavandi ensemble to basololi. Caleb Tukebana na Mami la Chat basololara déjà. Basololara déjà Caleb na Mami. Parce que baza na bana na baona kati, baza na 3 bana na kati. Libala ya bana ekabwana te la famille. Pourquoi libala bana ekabwana te? Parce que papa faut s'occuper na bana. Faut lier sa bana, olati sa bana, faut bana baki classe. Ba parents oyo bandimaka papa ko kipara su mwana nga te, na linko mona yo te, pembeni na ngai te, bana o baza ya yo te, baza bana na nga bandeko bosala erreur. Bandeko bosala erreur grave. Parce que mwana aza mwana ya tata na ye. Mwana aza makila ya batu. Mwana azalaka ya mama te, mwana azalaka ya mama na papa. Batu balobaka mwana azalaka ya mama. Oui, mwana aza ya mama. Parce que mama asokipaka na mwana na mambo ebele. Imaginez-vous que mama oboti mwana na maternité déjà mama alalaka na mwana. Mama bombaka mwana 9 mwana libumu tango boti ye. Papa des fois ozonga ndako, mais maman otikala na mwana maternité toujours bobi hôpital. Tango zongi ndako, papa des fois lali pongi, maman mutako changer mwana diaper, maman mutu akoliesa mwana, papa azaka wana aedaka mama. Donc yango moni bandeko ebele balobaki mwana azalaka ya mama. Oui, to boite mwana azalaka ya mama. Mais mwana azalaka ya papa na mama. Eloko wana bandeko babosanaka. Mwana azalaka ya mama kaka te la famille. Yango moni Caleb Tukebana bakabwana na mami ba divorça. Mais baza toujours ensemble parce que bana baza na kati. Caleb ata bali. Mwasi na ye mususu. Aza toujours na mami. Mwana soka beli. Mutaliboso rotuna eza Mami la Chat. Mama, kuna ndengeni mwana position ndeni. Ata mwana nga koli ndengeni. Akotuna mama na ye. Po ezala na baka musu ya maladi mwana oloba te. Fo azala na mutu. Lobake, soki mama zate akotuna mwasi na ye peut-être to mobali na ye. Parce que mobali nde mutu baovanda na mwana nde nini problème nini etu nde mo mama pa ya kotuna mwasi ya mwana to mobali ya mwana. Mais mwana tango aza muki azokola mwana aza ya papa na mama. Mwana aza ya mama parce que mama s'occupe na mwana mingi, kolia na ye, komela na ye, ba maladi na ye. Papa s'occupe na mwana na contribution ya mbongo, contribution éducation, contribution ya msusu ya makamususu. Mais mama mde mutu aza vraiment nyonso na mwana yende mutu asokipaka mingi na mwana. Alors, pour votre information, Caleb na Mami bakabwana na ndenge ya bolingo ya mwasi na mbali. Mais na ndenge ya bana baza toujours ensemble. Information nyonso etali bana
faut Caleb azala informé par Mami la chatte. Ndenge mo pe Mami la chatte, des fois, bana bako ke congé pa papa en bango. Soki information nyonso o etali bana, Caleb aza mieux placé au pesa ngo Mami la chatte la famille. Ba solo la déjà, des fois Caleb pe akendaka vacances kotala bana, bana bakenda pa papa na bango. Mais soki pe bazongani lelo, poneti nga personnellement, na oka pasi komona nde bakabwana. Couple na bango, tolinga ango mingi. Couple ya Caleb tukebana na Mami la chatte, tolinga ango mingi. Mais komona nde bakabwana eza pe na bandeko oyo eshoka bango. Tala lelo famille Sinak, komona famille Sinak ne basangani pona liwa ya ndeko na bango Deborah. Quel amour la famille. Quel amour bandeko bauti ba États-Unis, Europe, bandeko bauti ba Lubumbashi. Ba msupe kutu ba joua sute, me bazaka bana Sinak. Bangwana ba ye ba ekolela ndeko na bango Deborah Masamba o aza grande sœur ya Mami la chatte. Bandeko o esengo te komona famille wana ndenge baza. Amour o baza nango. Épreuve ane bazo lela ndeko na bango avec amour. Ezaka bandeko basungi bango tomoni président Masumu ANPC. Toyoka tomona nde batelemaka na bakaya ba matanga mususu. Mais tokamwe na matanga oya président Caleb oya bana Sinak tozo mona bandeko te eloko ezolekela biso yango wana. Tozo mona bandeko te ndenge ezala tomona ba Gabi bazoya bazozonga, tozo mona ba Sila ba Belvi bazoya bazozonga, mais ezolekela biso na matanga ya Deborah de kwa Mami la chatte tomona ba artiste te. Tomona ka bana Sinak na bana Sinak. Eza problème nini? Tozo yeba te président Caleb na groupe na ye. Ba yoka na rate na ba groupe nyonso o etikali to ndenge nini. Po ezo kamwisa bato. Komona matanga mwasi munene bongo artiste wana a Deborah na asekisa bato. Abanda ko jouer kala. C'est qu'on a besoin de toi bana miki. De quoi na joie trop. Bien sûr, raison bope sa aime sous a jouer banzonzing te. Ba tu ba bien na banzonzing te. Ça pe na ba artiste belé ba jouer na banzonzing te. Mais quand même azanan, aza artiste. Alors pourquoi ko sala bongo ko abandonner baninga bongo? Ba artiste mususu oto mona bango bazanga ate na matanga. Elo nini ozo empêcher bango baya na matanga ya ndeko na biso Deborah te. Elo nini ezo sala baya te la famille. Président Masumu yako expliquer biso elo nini et sala ke soki président Caleb azana problème na groupe na ye obino bo yakate. Boyoka na rate batiaka ba cotisation te to ndenge nini. Touti komona Caroline alobi bango soki ba matanga eza place mususu na groupe na bango plus de 10 personnes ba kotizaka pona kosunga bandeko et puis ba enterrement bandeko musu eleka bien. Siko na oya bango jusque là nan toyoki kombo mutu moko te na liste. Toyebi bato bakongola bambongo ba Gabriel, toyebi bato ebele balala rate soki matanga eza ye wana leki azongi. Bon toyebi te atozela nanu, peut-être jour ya veillée mortelle, peut-être jour ya enterrement, tokomona bandeko wana tondeni. Wana en tout cas, tozo comprendre te. Affaire matanga oyo la famille, tozo comprendre te. Eza nini? Ebela ba groupe o etondi na Kishasa. Bandeko ya groupe Sinak bazoleka nyonso bazolela bandeko. Matanga basenga bapesa invitation te boya kolela na biso.
mais ezolekela bato bandeko balingi oya matanga wana te. Toloba nini président na bango aza na problème na bandeko wana yango baboyi. Bon voilà, supposant que président moto aza na problème na bandeko wana mosusu, siko soko oza na problème na président, siko artère to actrice ya président wana akufeli, veut dire que yo okende te parce que oza na problème na président wana. Ou bien voisine na yo aza na problème, mais loko oloba na mama na bango te, na okende nga te pour matanga ane etalinga te. Bandeko ya théâtre boza na bolingo nde tomona bino nyonso, si un problème botelemaka, si un problème bokenda ko soutenir baninga esalaka bien makasi. Botelema s'il vous plaît boke ko soutenir bandeko na bino. Bandeko ya groupe Sinak baza bandeko na bino. Boza mama moko tata moko. Siko eloko nini o ezosala ke tomona bino kuna te. S'il vous plaît boya koyebisa biso basala bino nini. Caleb asala bino nini. Bana Caleb basala bino nini. O ezosala ke bino bokende ko soutenir baninga te na tango ya problème. Ba président Elombe, ba président Masumu, bino botelema soki tomona nyonso so mutu akufi kote la bino botelema bozaka bato liboso okende kobeta ba porte, bato liboso okende na famille et tout. Mais tozo comprendre te banande ko Deborah akufaki. Matange utie ye. Ti siko tozo mona ba président wana te. Tozo mona ba président wana te. Bino moko na ba réunion na bino boteaka fo boza bolingo. Mais siko bolingo ngo na ngambo ya Caleb, tozo mona bozoyela Caleb bolingo te. Eza problème nini la famille. Ba président Elombe, pardon, s'il vous plaît. Président Elombe, président Masumbo ya ko expliquer biso problème nini entre bino na Caleb Tukeba na groupe na ye. Voilà bandeko. Lelo yango toyelaki parce que tomoni clarté, tomoni ba Caroline bazolela en nyonso ke batiki bango basundoli bango. Bo biso pe tozo comprendre te ba osundula bango pona nini. Yango bomoni biso pe toye kaka kolobela parce que biso pe tomoni clarté. Voilà, bandeko bo like, bo partager, bo s'abonner ka nde tolingaka. Po masolo kitoko eza awa biso toyaka na otoyebi te tokoya nango te. Donc c'est ça pour na lelo to suki awa. Voilà, bisous, bye. Tout le monde a une bonne